Bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Ba papa, ba maman, je vous dis le sako. Le sako, ba maman. Tozala ba masolo ya ba maman. Masolo ya ba maman. Maman Hélène Lecombe. Maman Brigitte Quist. Maman Minata Benz. Petronel Benz Monsamalia. Boya toyo kananu masolo oyo. Eza makambo eza ya koyinda. Mitema ya biso ba mama etungisami makasi. Etungisami vraiment makasi. Pona ba réalité oyo tozo vivre na mokili. Pona makambo oyo ezo leka surtout na communauté na biso congolaise. Yango tolobi masolo ya ba mama po e concerner mingi biso ba mama. Ba mama to komi kosala na mabe. E komi likambo ya ezui ba parti prise. Ce qui eza mutu wana oyo sepeli na ye osali analyse selon mutu oyo sepeli na ye na mabe na malamu muninga asali mabe me undimi opesa ye raison tozo bosa na ke liwa kosala mutu mabe ezaka ate ochela e poison na biloko ba monya akenda ke panganga simbi kisubi azui poison ate ale wana nde tondimi oui mwasi wana za mabe azwa ki va ma poison ate mais ce qui est tali makamo mususu c'est normal liwe ko yuko yana ngo bongo c'est normal muninga ko yuko sala nene muninga mwasi mabe c'est normal po eza ba tieli e poison te ce qui akokufa akufa ben non ba papa ba maman surtout biso ba maman tolanda na lisolo oyo po eza ya koyinda mitema vraiment eza ya kobeba mitema eza na mawa ba mama mitema eza ya ko mawa soki komi makambo ya liwa e komi makambo mususu lisolo eza ya bandeko basi mibale na mobali na bango moko eza ndenge ni lisolo tolanda biso nyonso losako na bino ba mama ba femme de valeur ba femme yo balingaka koyokisa baninga motema pasi te basi oyo babotolaka mibala baninga te mais basi oyo balukaka ba créer akutani na oyo ye a créer avandi ya babala te au moment où bavandi place moko bayokani yango nde libala ba femme de valeur basi mibale mwasi moko mama moko azalaki na mobali na ye asana mobali na ye bakutani balingani bavandi babandi kobota bana na bango na mabala nyonso ya le haut et le bas mais bavandi bandimi bazo bota bana na bango bazo vivre ndeka libala ezalaka ndeko mwasi pe mususu azalaki na Afrique na Kinshasa mobala bengisi ye na poto aye na poto na libala tango avandi na libala aye kokutana na ba réalité ya libala eza pasi mutu na mutu o aza na libala aye ba ko assumer ba responsabilité na ye okoki okomisi nzambe okoki te okomisi pe nzambe oluki osala na lolenge mususu pona obetsa baninga mabako te ndeko wana mobala bengisaki ye na poto aye avandi na libala aye ko remarquer toyebi ba mama mibali na basi mususu eza na basi mususu so abandi komela masanga ti ekosala ke akoma osala buzoba na bilamba eza pe na mibali mususu baza bongo papa soki abandi komela masanga ti akosuka ti ata na mbeto asubi gérance eza te ndeko mwasi ayaki na libala soki akutanaki na makambo nini toyebi te asepelaki lisusu na libala wana te oyo mobala abengisaki ye na poto abomi libala tango abomi libala akomi na ye femme seule ndeko pe mama mususu aza na libala na ye azondima na pasi na bisengo na ye azondima vandi alors ndeko mwasi abomaki libala akomaki na bakamarade ya mikolo na ya bagénération na ye na bana mike aye kokutana na ndeko na ye mwasi mususu camarade na ye camarade na alobi ndeko na nga kaka ndenge ezalaka petite na nga leki na nga camarade na nga toke totika nge pa camarade na nga mususu azalaka na libala na ye quelque part tango bakei mwasi abomaki libala akutani na camarade mususu bake kotala ndeko na bango camarade na bango oyo azalaki na libala ndenge ezalaka bavandi kosolola tusa mwasi awutaki na koboma libala aye kotia miso na mobali ya bato donc ndenge kaka ayaki kotala na ndako ya moninga oyo ya bala
mobali ya moninga azalaki wana basalani basigne ya mabe akomi kobima na mobali ya ndeko oyo avandaki na kimia na libala na ye. Mwaso abomaki libala oyo amonaki ke akoki libala te, oyo akokaki ko supporter pasi ya libala te, ke mobali aza na problème na sambela pona ye, mobali aza na problème na te ya yatika, mobali wa bengisi yo oye na poto o préféré okoki to boma libala, mais oke kolinga mobali ya moninga mwasi oyo aza deja na kati ya libala na ye, oyo azo supporter na bapasi na bisero. Ekomi sikoyo libala bombanda. Ndeko mwasi oyo azalaki na kati ya libala aye ko comprendre que non mobali na ye akomi kobima na ndeko mwasi moko songolo pakala. Aluki asala ba recherche ndenge kaka basi ezalaka aye koyeba vérité. Ami tungisa malobi mwana mwasi oyo nayebi ye. Mwana mwasi ayebi ke nga naza na libala na nga, naza na mobali na nga. Mwana mwasi abomi libala na ye place azalaki, pourquoi ye kaka kolinga mobali na nga? Matate ezalaki bitumbe ezalaki kaka ndenge bandeli ndenge ezalaka. Baninga bazalaka omeki omoni ke no moninga tingami na libala na ye natika, me mwana mwasi wana oyo awutaki Kinshasa aboyi kotika libala ya moninga. Abomi oyo ye oyo azalaki na yango abomi aboyi kotika libala oyo ya moninga. Moninga pe mokolo mobala lobi ngai pe na kotika mobali na ngai te, po mobali aza yanga. Yonde muto ye kokuta nga na libala okotika mobali wana, donc na kolashe te. Mama oyo azalaki na libala abundi bitumba na ye tina suka. Mama oyo abomaki libala place azalaki ye patingami na libala moninga lobi na kotika te. Ngai pe fona bota mobali wana pe akoma yanga. Bakomi mwasi andako soki aboti, mwasi ya makango aboti. Mwasi andako aboti, mwasi ya makango aboti. Akomi kobota na mobali ya moninga. Ba mama. Pourquoi? Pona nini? Mobali ozobota na ye oyebi ke azaya yote mama. Pona nini ko yoki sabaninga pasi moninga pasi okuti moninga na libala na yo zalaki na libala okokite o lâcher. Mais mokolo mobali alobi ye akolashe mobali na ye te, akozala na mobali na ye yonde mutu oyo yaki ko bebisa libala na ye yonde fotika okende. Et on comprendre que non olingi mobali moko aza marié ndeko nanga aza na bana na ye. Otie muto moni ke okanisa ke peut-être soko ye okopanza bango mobala tiki mwasi wana ye aza vraiment confirmé pana ya vandi, mais oyebi ke zalaki bongo te. Mobala aza toujours na mwasi na ye na bana na ye na ndako. Ayaka epai na yo de temps à temps. Oboti bana na ba circonstances moko boye ke mobala aye akosa mwasi ndako na ke boye akepa na yo ti okomi ko bota bana, mais mobali wana za ya yo te. Mobali wana za ya yo te. Okomi ko luka ko gagner motema ya mobali. Okomi ko luka ko gagner motema ya basemeki ekoma ke no libala ane komi ya yo ndeko nanga conscience est-ce que zo sala ou bien zo sala te. Eloko lingi ba sala ote ko sala moninga te. Tout lo bate ke no soki oye ko kuta moninga na libala vandi azui oya ye molonga nya vandi. Soki permettre na note ke no mobali wana obazana e asala libala kende ko se présenter na famille. Ou bien à ça la mariage religieux ou coutumier allez yo yé olobi que non lokola ata ovandi na libala lokola non babali yote donc komi guerre ngana yo, mais non et loko nyonso zaka na tanango moi sina mobali soki bavandi ba yoka ne za déjà libala soki ata mobala kosa ki alobi que non na bala te na bota te soki pendeni tozo yoka na te mibali mingi bakosa quand même maman ero comprendre omoni que non mobali oyo azana maboko ya mwasi mususu babota na ebana ma mama to fungola miso au moment où yo moko ko ki charge na yote ba bengi so mobala futeli o billet o uti na kishaso ye na poto o koki charge a ko supporter libala te mobali te na mabena malamu o tiki oboya yo oya ko tingama na libala moninga. Alors moi so azaki na mobali na ye mokolo mobala lobi ye pa ko lâcher. Moi si pe oya makangu oya zo continuer ko bota na mobala moninga ye pe alobi nga pe na kotika mobali ote e komi kibombana.
place oyo azalaki kuna alongwe aye kovanda na ville oyo kaka oyo mbanda azalaki mokolo mobali place azalaki mbanda aye kozwa ndako kaka na même ville. Non, wana ekomi kotula. Vraiment bandeko bolimbisanga eza pasi. Bamabe mosusu bato baosala na mokili ekomi normal. Alors biso bato tozo beta ba masolo tozo sala ba analyse to komi koloba ba n'importe quoi que c'est normal. Po mobali ata zambanda membanda soki ba stadi ba temps ebele akomi confirmé, mais non, c'est pas comme ça. C'est que vous avez encouragé basi nyonso bazoya ko botola mibala bato. Moi ça kuti moninga moi so kuti moninga avandi na libala yo ye aye asali 10 ans ngape to sali 5 ans ou 8 ans donc eza mobala biso mibale, mais non, il faut arrêter de courager tout ça la makambo na sentimate to loba makambo na sentimate et loko soki eza bongo te to te ya baninga keza mabe okuti moninga na libala tikela moninga libala na e luka ya yo créer ya yo. Ba clochard bazé belé na betaki lisolo ndeko mwasi moko akutane na mobali clochard na ye a façonné a sali e kaza na mobali valeur libala eza likambo ato eza likambo après c'était mibali bazé belé basi pe bazé belé yo vandi la libala omoni ke kokite ezate kokoka na oto ke nokotia kaka na moninga mosusu oya vandi andimi pasi na bisengo yo longo otiki oya yo ke kotia kaka pa baninga mosusu. Non, dinga kutana na mobali oyo moni ke aza libre mobali soka coach si opo mibali bakosa kame yo yebi réalité yebi vérité yebi ke non papa oya ye ko aborder nga nzoka ndaza na mwasi na epo mibali balobaka tozala matata tozala ba conflit. Mais yebi réalité laisse tika moninga bunda na ye mokolo o mobali wana komona komake non na lembi atiki avant po banda ko bota na mobala bato linga babala yo nanu yo muto moni ke ye babala kiete. Alors yo muto za femme de valeur ko sala erreur moninga sala kite ko banda ko bota na mobala bato te po koma ya yo. Non, mi pesa valeur alors kende avant banda ko bota pesi condition po yo nde balingi yo po yo ndo za mwaso leki basinyoso. Ok, il va latisse yo non le pété na musapi o lati yango après oui wana mutu nyonso lo baki akomi yo mais yo salo ok yo boti na mobali ya bato moninga mukolo mobali akokite aboyi ko lâcher alobi akokende likambo na tina suka mutazaki na bitumba ya kozanga lipa ya ba incompréhension ya makambo ka ndenge ezalaka na libala akomi siko na bitumba ya kibombanda okomi kotia moninga kaka na libala na ba papa mobali pe azape o mobali azana ba mbongo soki pe ndenge nini te azape soki mobali soki pe azani na ndenge nini soki pe ndenge nini te mutu normal o mitie siko ke non na vanda na bango mibale kote ozo rassurer et pas mama ya bana kote okuna pe ozo rassurer nana za zoba mobali déjà oza mobali mabe oza mobali azololo mobali mabe ko bomisa bato mama wana oazaki na libala na ye abundi bitumba na ye tina suka eza na bato musu balashaka mutu musu pe atali ke no mobali nanga na bandi na ye na pasi eko zalaka ate nkoni moko ya kaka ye ayeka ko botola nga libala bongo ngam na zaki déjà na mobali ba ya botola nga libala aboyi alobi na ko tika te na ko kende libala na nga tina suka. Alors moi si oya bomaki libala place ya wotaki kuna ye pe akomi ndenge na lobaki akomi ko bota na mobali ya bato azwi ndako aye ko vanda na ville moko place mukolo mobala salaki ekomi ya ba shoki ya bitumba ya makambu nyonso ya mabe avandi alobi na ko tika likambo te wana mwasi oya boma libala suwe na ye ekomi aboma kaka libala ya moninga mobali oya zalaki lelo akei akos ayebisi mwasi ndako peut-être que non ake musala ake kolala ipa mwasi oya ya makango ya mibale mobali na moma moko aye kozwa décision alobi ke non mikolo yo nazala nano na mwasi oya ya makango akomi ko akize mwasi na ye ndako po mabe yaka mibali bakomaka na babasi mosusu bayaka kotia mbilinga minga na mabala ekoma kaka mwasi wana zempoli mwasi wana salaka boye bamabe nyonso akokai ko supporter ebimi oyo mosusu akomi malamu mwasi ya ndako akomi impoli
ake kovanda epa mwasi oyo ya mibale epa mwasi ya makambo mwasi ya ndako lokola esalaka kaka pasi ozotala mobali nanga nasali ye nini papa bana nanga nalingi mobali nanga naza na besoin kotika mobali nanga te naza pe na besoin ya kolinga mobali mosusu te naza na posa ya papa ya bana nanga tovanda tobokola bana na biso wana kolela ya mwasi oyo aza na libala kolela pe ya mwasi ya makango ezaki ye fo na botola ye mobali wana ye fo mobali wana tika ye fo mobali wana koma yanga po mobali wana koma ya yo osali chantage ekomi likambo ya libala il faut babala yo mwasi ya mibale mwasi ya ndako erayoki na ba souffrance nyonso na lobi ke na lâcher mobali ote mobali azoyepa nanga azo rassurer nga mama bana nga kolanda te mama bana nga nalingaka yo mama bana nanga nazakaka na yo mama bana na ngai mwasi akomi kokanisa maloba nyonso ya malamu makambo nyonso bande koloba nanga makambo nakanisaki ekosila mwana mwasi akotika mobali nanga ti akomi ke bakende kobala ye motema eza motema yango nde tobengi poison oluki o détruire libala ya moninga tina suka olingi o détruire libala ya moninga tina suka ozo comprendre que moninga azo souffrir aboyi ko lâcher aboyi ko tika ekomi babala yo mama ya ndako era yokaki ekomi likambo ya libala ba camarade babenga mbanda pa yaki kovanda kaka na ville moko oyo mukolo mobali avandi na mwasi na ye ekomi likambo ya pasi ya motema toza ba mama toyebi ndenge swaka oyo nana yoka pasi ya libala te nani mutu soki olingi mutu na yo kolinga kokabola ete ba mama totika kotia na ba poison wana eza poison omoni moninga vandi na libala babala ye te yo kuti ye avandi ya boti mama eza ya ye eza libala na ye luka ya yo mibali baza ebele oyo baza libre aza na engagement te aza na mwasi na ndako te mama luka oyo ya yo soki omoni mobali aza deja na mwasi na ndako bazobota bana mama aye loba na ya bongisa na mwasi na ye pesa ya ta conseil ko luka te oya ko tia pilipili na mungwa po baso bayaka ko boma libala mwasi ndako azo ko tia mabolongo na sa azo senga nzambe a changer mobali na ye azonga na libala vanda malamu baboko la bana basi oyo bayaka pe ko bebisa bango pe mabonde ina bango ezalaka nzambe mobali oya boya mwasi wana zane na ndako po azala na ngai ndeko mwasi oyo mususu ya makango asali tu a convaincre mobali abala ye babala yo mobali na yo te mobali abatu mama to boti na ebana mobali na yo te oyebi ke moninga zo souffrir moninga komi ya ba tension moninga komi ya kolela moninga komi ya pasi tika mobali abatu to tika mibali ya batu to luka mibali ya biso moko to tika ko empoisonner baninga to tika ba mama oyo eza vraiment masolo ya ba mama to tika omoni moninga a créé loko na yaza na libala na ye mama na pasi na bisengo tika bango ba gérer cela ta soki omoni ke vraiment mobali wana esili atika nekola ta na kafi soki ko déclarer lobi ke non mobali oyo na ngala mobali to boya na bapesa kata délai moko boye balobaka non avant to ndima to kotika na mois 2 mois total vraiment ya solo banda mobali wana kenda sali 2 mois ya kate yo moni délai za te mobali aza vraiment na mwasi na ndako ma yo tingami ozwi pe ndako yo pe ovandi pemeni ya mbanda po kaka otiela moninga poison alâche atika lelo ndeko mwasi wazaki na libala paseleki bolingo ya bana ezalaki bana bazo soutenir mama bana bazo combler mama na bolingo mama tala biso mama biso tozali mais motema ça fait mal koyoka kende ko mwasi akufi po akoki te paseleki ça fait trop mal
alors to tika koloba ke non eza nango poison te ngana banda ko kanisa biso to kanisa ke non eza vraiment batieli poison na biloko ande ko mama ande ko mwasi eloko yo monya oyebisa bato vraiment ka yango wana ke non yo kanisa ki eza ke poison vraiment bazwi batie na biloko oyebi teke ko sala mabe na moninga eza poison oyebi teke ko boto na moninga mobali eza ke ko tiela poison eza terme bato baza ko utiliser. Mais pour y aller pour les catholiques, parce que non, on a quand même ça poison vraiment au bâtiment, quand bâtir les poisons à couper, nous on des gens poison, il faut vous préciser ça. Qu'est-ce qu'on peut préciser? Ça fait mal. Ça fait mal. Et ça, la bâtiment sous bazar ma casse à supporter. À part aussi ma colle, à part aussi ma boca, le c'est pas grave, la vie continue. J'ai mes enfants, j'ai ma famille, je vais continuer la vie. Mais il y a aussi des gens. Oyo balinga kakotika te likambo na bango alinga kya koma likambo neti na suka mobali na ya koma na eti na fin de vie mais santé nzoto ekokite choc ekokite koyoka kaka ke non mobali oyo na boyete malgré que kozwa mwasi mususu menga na boyete pona nga saka mobali nanga ti akei kaka koluka kobala mwasi oyo pasi esali makasi ndeko mwasi akokite à sali crise à koufi. Alors nani aza victime bande ko na ngai botana na ba commentaire nani aza coupable nani vraiment aza coupable. Donc tout pesa basi oyo raison ba yaka kotia kaka na mabala bato to pesa bango raison et comme une question ya temps non yo vandi na mobali 10 ans na vandi na yo 8 ans ngapela bandi obota bana na 8 ans na yo bandi obota na 10 ans donc il sait que mais non oye kokuta mobali na mwasi moninga mwasi na libala ata sali 1 an ata sali 6 mois yende mutazaki na mobali wana liboso ye kolo mobali soko yo kokuta mobali aza divorcé ça c'est autre chose. Ndenge zake mwasi mususu akangi bisaka na ya kei akenda mobala tikala ye moko ayeko aborder mwasi mususu peut-être ça c'est autre chose mais ndeko mwasi ayaki ko bebisa libala moninga yebike moninga zana aza marié azondima ko bota bana na mobali ya moninga eza question te que non faut balatisa yo lo pete na mosapi po mokile mona yo komi mokolo lo bal c'est comme moninga kufi libala wana oye kenda ki sango bosali ba publicité libala ndeko mwasi kende kasi boke osala libala makila libala ya makila okozana na kimia ndenge nini lelo ekomi ke no bana wana bano babotami na mwasa liboso na bano babotami ya makango bango nyonso baza bana mwana ya 25 ans bana na biso ya poto bakoli ayebi ke mama na ye ya perdre vie pona papa na ye na mwasi moko ayepe na mama wana bakomi basangana baza malamu eza question ya temps totika vraiment passe na motema pona biso ba maman to encourager bato bazo ya kotia désordre na mabala bato te to encourager te to pesa conseil ndeko mwasi libala eza likambo ya temps nzamba ko pambola yo soki ozozwa temps na yo tali ke no mobalo aya za mari au supprimer mobalo avanda kana mwasi au supprimer ndeko nanga je vous rassure nzambe akokutanisa yo azotala motema na yo nzamba sondaka mitema na biso akotala balobi oyo ningi basala ote ko sala moninga te nzamba kotala lobi oyo azana besoin azala na mobali ya ye moko ya kimia mama to uta nzamba kopesa yo ya yo totika kotia désordre na ba couple ya baninga eza na bato bazala mitema ya malamu oya ya minene bakoka ko supporter eza na ba mususu pe balashaka boy na ya souffrir atiki bango bavanda eza pe na bato mususu bakoka ko lâcher ndeko mwasi azalaki na libanda abundi bitumba na etina suka c'est une femme forte ndengi bateya kabiso ke non koboya mobali te po mobali azimbanda koboya mobali te po mobali asalaki boye mwasi zala na ndako eloko ya asalaki yango wana me motema ezaka motema ezaka motema ekoki te
ndeko na biso ya mwasi lelo azali susu na bomoi te. Pourquoi? Pona poison. Poison oyo ya kosala moninga mabe ya konyokola moninga. Ya yo eza ya yo ndeko, ya yo te eza ya yo te. Tozela ton na biso. Libala, oui, libala eza malamu. Libala pressé ezalaka malamu te. Kosala soki combien d'années na mobali ya moto fozala na motema. Mais tant na nyoso ndeko nango ko epe kozwa mobali ya yo moko vandi pe na kimia. Comment bokoyi ko lekisa ba temps ebele bozo mona pe ke no mokolo mobali azaka ka wana yo pozo lekisa temps o vanda kaka na mobali ya moninga. Tina suka po ekoma makambo ya kufa. Ba mama to sosola. Ba mama to sosola. Eza masolo ya ba mama. Toza na bana. Liwa eza pona mutu nyonso. Mais liwa ya mama na biso ezalaki oyo eza oyo nzamba abongisi pona yete non. Eza oyo mutu amokili abongisi po mutu nyonso oyo azana mbanda suwe na ezala kaka mbanda na soit azwa maladi, soit azala mabe, soit azala supendeni, soit abeba po mo a récupérer mobali. Ezala kanango suwe ya malamu te. Mabondeli ya mbanda ezala kaka no nzambe sunga mobalo ya koma yanga, nzambe sunga mobalo ya koma yanga, mobalo ya bosa na mwasi na ye, mobalo ya mona mwasi na ye kele, mobalo ya mona mwasi na ya ndaku soki ndenge nini yango mabondeli ya basi o babimaka na mibala bato totika bandeko nanga. Esengo na biso ezaka na mabala te. Esengo na biso eutaka epa nzambe. Totambola na kobanga nzambe. Toboyaka kosala baninga mabe. Tout se paye ici-bas. Ndeko mwasi otikali na mobali. Libala na soki osalema. Nzambe azwaka lokumu. Mais eza libala soni. Et oza libala soni ya honneur te. Et koza libala oyo bozo kende vraiment fête. Et bozo kota ka na sali bon ba beteli bino maboko. Et pourtant bino wana bino ba marié te boza pe concerné o sali fête te. Et oza soit ba beteli bino maboko ou bien ba ololi bino. Bo koma otambola na mwasi na mobali na nzela bato bakomukanga bino ba photo. Ya mabe oyo tozo sala bato. Soki lelo pari endingani. Soki lelo mutu nyonso akomi koloba. Ba liwa ezalaka ebele bato ba regretaka. Mais ya oyo ndeko mwasi oyo akufi esali pasi. Pourquoi bazo benga ndeko mwasi mususu wana atie moninga poazo abomi moninga? Po ozomona souffrance a moninga boyi na mobali na ye yo tinga mikako olingi obota olingi ovanda moninga akokite pasi na motema laje. À cause de toi. Oui, à cause de toi. Senga nzambe bolimbisi. Botika kosala ba droit de réponse. Botika bato ba s'exprimer ba bimisa paso eza na mitema na bango. Eza na bato ebele ba mama ebele bazo kufa boye. Ba mama ba komika na ba kisi na ba saki. Pour ba papa bazo sala ba mama mabe. Mais entre nous les femmes de valeur, moi si mi paie sa valeur, maman mi paie sa valeur. Tu n'es pas obligé de prendre n'importe qui car à poba mona yo ki ozana libala, car à poba mona yo ki ozana kana moto. Non, il faut prendre le temps de réfléchir. Yango to mona rabasi mingi bazolo ba moi si kitoko boya zara mobali ta zaye moko. Atolite. C'est une femme de valeur. Azana besoin akuta na mobali oyako ya batute, mobali oyako tie moto likolo te, elle prend son temps. A préféré avanda yemoko à réfléchir à tana banana tanine. Bolo ba ke non moi c'est qui toka zara mobali te, moi c'est qui toka toli. Vous croyez que ces femmes là mibali balinga bango te? Si. Mais bazana besoin ba kende ko tia kaka na libana moko te. Bazana besoin ba kende ko linga n'importe qui te. Bazozwa temps na bango. Oyo nzambe akotindela bango muto bakovanda na etina suka mikolo. C'est vrai mibali ebele bakosaka basi, mais oziye ba toujours vérité.
soki omoni ke eza mabe otiki na moninga libala na ye to mema baninga basi na mabete na liwate. C'est pas toutes les femmes qui supportent les chocs, c'est pas toutes les femmes qui supportent que no mobali na ye akoma na mbanda azwela ye mbanda. C'est pas toutes les femmes qui supportent ça. Il y a des autres femmes bango basali bambula ebele bavandi. Bavandi pourquoi? Puisque moi si yandaku alobi akotika te akotikela mobali na ye mbanda te. Voilà, ma maman, yango wana liso na biso otobeti. Je crois to komi déjà na suka to comprendre que maman oyo azalaki mokolo mobali akokite akufi pona passer. Alors totika ko sala baninga mabe. Conclusion nanga na opesaka yango ba maman to fungola miso. Ba papa botika konyokola ba maman et ba maman basi eloko na eloko za na tanango. Libala eza likambo ya concurrence te. Libala eza ke mutuna oya ye. Omoni moninga na libala vandi mama luka oya yo. Soki nzamba peso komisi nzambe. Soki po zuite zela tona yo. Me ya kobomisa moninga na pasi. Mama na biso oya tiki biso amemi guerre na eti na suka lokwa balobi. Okoye koboya mobali te po yoki asali boye po azongisi boye. Mama oya kufi alobaki akoye koboya mobali na ete alinga ki akoma ti na suka. Malheureusement a supporter ba choc ya bambanda te, a supporter ba choc ya koyoka biyoka yokate, nzoto eza nzoto. Motema ekoki te asali crise lelo azali soso na biso te. Tozwa mayele ba mama. Vraiment likambo soki omoni ke ozo kokate o maîtriser omoni ozo kokate to lingate emema biso na liwa toza na bana lelo bana batikali bazolela mama na bango elongo pe na biso o toza contre basi o bayaka ko détruire ba mabala ya baso basi o bayaka ko tia trouble na ba couple ya bato yango to telemi biso ba mama masolo ya ba mama elongo na bana elongo na ba famille o ezo souffrir bano bazo souffrir mutu nyonso azo souffrir totika ko sala bato mabe mama luka ya yo totika ko tiela na ba poison s'il vous plaît totika ko sala na kamabe totika nzamba pesa biso makasi ba oyo bakawana ezo komela bango mama soki omoni vraiment que non omeki mobali akei senga nzamba pesa okimia telema zwa makasi to se laisser faire na ba société. C'est vrai que ce n'est pas facile to mitika na ba société mais to za la basi ya mabondeli basi ya makasi ke likambo ezali mobali alingita kei vraiment na senga nzamba pesa nga makasi po bana bazali bazana posa na biso libota eza na posa na biso ba camarades soki mobali aboyo azaye moko mais oyo balingi biso je crois baza mingi koleka yango toyeba nini otokoye kosala ndeko na biso ya mwasi azali susuté pe à son âme molimo na yepe mana kimia mais mama oyo tikali okanisi ki o gagner mama o gagner te o échouer oyo kisi ba mama mitema pasi to bongo la mitema. Voilà to komi na suka ya analyse na biso to lobi masolo ya ba mama ba femme de valeur o ya linga ki azaki na intention ya kosala moninga mabe tika mama. Voilà to kutani mbana sima pour la masolo mususu ya ba mama. Je vous dis bye bye, à bientôt. C'est vrai, ça fait mal. Mon thème a vomi zana kilo et zana passi, mais tout zana chouette. À bientôt. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.